Balandi ya Mayo Gino de Bundes TV to yeli susu pour na kopasola poke na biso ya lelo. Poke na biso ya lelo ezali que ser na biso moko boya vandaka na ba pays arabe kuna. Alors ser wana azali auti Cameroun. Ser wana za camerounaise avandaka kuna, ça fait plus de pour na concernant la situation azo passé kuna. Vraiment pendant okende kuna ezalaki très difficile, mais quand même azo ki musala azo travailler. A travaillé pendant 12 ans. 12 ans de travail qui a travaillé à Kuna. Mais Serwana Azo s'est retrouvé. Les ans derniers, on a bandé qu'on a vu Bélé Bazar na Katia Mikili. Alors, a travaillé pendant beaucoup des années, mais ils sont toujours. Alors, ils se retrouvent pas. Ça se retrouvé. Pourquoi? Parce que vraiment, ils allaient passer. Ils ont passé pour l'année dans le lobby bongo parce que bandé qu'on a vu oyo bazali nde na bambo cannabis totika. Bango bazali misu na bango eza braqué kaka na bandeko wana bandeko bazali na libanda ya mboka balingi na bango ko sala effort mon côté alors na bango ko se débrouiller te bango pitinde la bango balingi na bango ko se ko développer makambo te ezali kaka kolela na kolela. Alors c'est vraiment moni que non ça ne va pas. Alors il peut a commis na suka parce que a travaillé mingi mais atinda kaka mbongo. Ce qui atteint les lobby mususu o aza maladie. Atteindre oyo mususu kuna lobby o yekuto minerval. Atteindre la oyo c'est que comment neti bazo exploiter ser na biso wana. Vraiment ezo sala passer parce que ande kona biso bazo kanisate que baninga pe bazo souffrir. Baninga bazo souffrir belé o wuti komona ba déporter nde kona biso oyo gisha bazana kata ba. Que vous voyez là-bas, c'est un gars qui a fait plus de 20 ans en Europe, mais il se retrouve à Kinshasa, il se retrouve en Afrique. Grand prêtre Guicha, exprimez-vous Banapoto Bazolandayo. Ouais, merci déjà, Naro. Remercie Yomoko, Flori, toi. De la part de Onos, merci Flori, Neoya Minga, Nana Souci. Émission de tout ça, même deuxième jour, Nana Choc. Je suis Lipapou, Nebolbara Lipapou. Nana Choc, Nene Babaïbité. Nao remercier Yemoko, prix Nobel de la SAP. Oh non, c'est Limbambe, oh non, c'est le plus beau. Fali Koutoua Lingio. Oh non, c'est Limbambe. Non, on a occasion de goûter. Florim t'a décidé. Oh non, c'est Limbambe. Ouais, parce que les vieux a donné les mots d'ordre. On a palais, hébergé, on a résidence privée. Place lui-même les vieux ne reste pas hier avant à terre mais après ça pena cadeau ba petit nanga batunanga bokinde vanda kuna. Onos Limambe c'est un exemple à suivre pour les mikilistes. Siko grand prêtre Guicha, comment tu t'es retrouvé en Afrique pendant après plus de 20 ans passés en Europe? Ouais, dans un choc mounene, mais on remercie de ça bongo. Nalia, maman legi na ngara. Il y a famille, maman les mado. Na remercie, na ndimaïté. Bose belé, ma lokolanga. Botigina, soyez-moi la bandate. Soyez en osté. Na olela. Héritier, Ouata. Merci. Héritier Ouata, il va te soutenir, c'est ça? Danseuse, alors soutenir. Comment danseuse Ouanana? Agnès, Shakira. Ouais, Shakira. Héritier photo moulanga. Yo legi tous les musiciens au Kabila, tous les musiciens bambongo. Ozo Kabila na batu baleki mbongo. Héritier Ouata, ça tout au kutana. Shakira. Alors ils ont ça la passe, bon quand ça que tozo les la pona que kaka toza bien alors tozo sepela tozo na bisengo non tozo lukaso pour mutu na mutu c'est assez très trouvé parce que tant que toza na ba pays étranger tozali na ba famille toza na bana toza na ba belé ya kofuta toza na ba nyongo toza na ba crédit alors tout ça il faut payer soko futi tembila ayeli yo na ndako aussi problème alors bien ba botolio nyonso aussi problème soko moni bandeko Guicha lelo ba déporter bango kuna alors elinko lobake situation ezalaki vraiment bien parce que okanisa ndeko oyo okanisi wana okanisi cousin okanisi cousine alors tante na yo ndeko na yo oncle papa na maman alors tout ça c'est beaucoup d'argent alors bozo progresser n'a rien
yango wana moni ba ndeko mosusu bazwaka initiative ya ko créer emploi pona kapesa ba ndeko nyonso misala bakoka ko s'en sortir. Mais bandeko na biso bazomona ngo kaka keno ezali kaka lisano kaka kotindela ye amoni na ye ke mbongo yango akomi na ye kosala ba feti akokosa yo kuna keno ngai likolo pasi ngai fo ba opérer ndeko azwa mbongo atindeli ye kuna azosepela na ye ayebite ke ndeko azosouffrir. Tango bakotindika ndeko bazongi na mboka bango bata liboso ya koseka ndeko wana ndenge tomoni ndeko gi basundoli ye bandeko na ye kutu bazomona na te ndako place babanda ye kovanda bateka. Alors vraiment bandeko bazosouffrir boyoka ser oyo mais alobi na anglais alors yango nasi na pasole bino mpoke oyo pona ke bo comprendre nini alingi koloba. Alors suivez notre sœur alobi na anglais alors nasi na expliquer bino. Merci. I live in the UAE. I've been here for 13 good years and I've been working for 12 years here in the UAE. I am the only one that has traveled out of Kumba. Kumba is a beautiful city in the southwest region of Cameroon. Like I said, I am the only one that has traveled out of Cameroon in my family. Now, because of this, everyone in my family sees me as a demigod. They look up to me. Now I do everything possible to be successful, to always have something to send back home. Because whenever need arises, they call. I have nothing to show for the 13 years I've been out here. Not because I haven't had a job, like I said. I've been working for 12 years. But because there is always something to do back home. It's either someone is sick, it's either someone needs to go to school, it's either there is a celebration, there is always something. There is always the need to spend. Now sometimes I feel alone. Sometimes I feel like no one cares about me. No one thinks about my own well-being. No one thinks if I'm happy, if I'm okay, because no one even usually asks. But they always ask for support and assistance, especially financial. No one needs my moral advice. No one needs words of encouragement. What they consider to be encouragement is the cash. Now, I wonder if there are other layer joys like me. Are you out there? How are you surviving with this? What do you do? How do you sleep? Because it's scary. Sometimes I get so scared. I really do want to talk to someone. But I feel like I have no one. I just want to believe I'm not the only layer joy on earth. I want to believe I'm not the only one. But tell me the secret, because I want to come out of it. I want to build myself. I want to elevate. I want to advance. I want to grow. I want to have assets. Ndenga uti ko déclarer alobi na anglais, alobi vraiment situation eza catastrophique. Ba pesa réponse, alingi réponse bandeko ba répondre na situation azanango. Akotindela oyo mbongo, oyo kuna leli. Atindeli oyo mbongo, oyo kuna leli. Atindeli oyo mbongo, mususu abengi kaka bongo. Asala nini? Akata bango téléphone. Akata contact nyonso. Parce que pendant 12 ans du travail, notre sœur ne se retrouve jamais. Azo kokate. Alors a komi na suka yangwana asengi bo pesa ye réponse asala nini. Abo ya famille, akata contact. C'est que asala nini bo pesa bino mo bo répondre to soki ndeko oyo akoiko sala nini parce que alobi na anglais aza c'est un camerounaise. Alors vraiment ndeko na biso soko moni que vraiment aza très gentil. Aza vraiment fille moko aza vraiment intelligente. Mais azo débrouiller azo zwambongo mais mbongo azo salela eloko te community servitude na servitude. Alors ba famille oyo ba sala ka bongo. Ilinko lo bakeka ko vandela ka bango, o salela ka bango. Bo fongola miso, mutu il faut sala. Merci. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Rima.thereal, egal auf Instagram, TikTok, everywhere. Subscribe, like und follow. Und vor allen Dingen vergesst nicht, Mayo, Gino, der Bundes-TV zu kommentieren, folgen und zu liken.